Mbote bandeko. Nga wana na ye lisusu. Nalobi la fois dernière makambo ntango guerre ebandaki kuna na Ukraine. Bomona ndenge baza kosala. Bamindele nyonso bokota. Batu mindu bovanda libanda. Soki bokokufa, soki baboma bino, soki pe bolala nzala wana etali bango te. Lelo naoki sango ke na Tunisie biloko libanda. Vi na biso kozala kaka boye. Congolais batie biso nini na kati ya mutu, Congolais baloki biso to nini. Ndeni tokovanda te po to sosola to yeba ndeni bato bazoboya biso toza kaka indésirable pa ya bato. Poza na mboka, poza na mboka. Bao bino boyebi na kati ya bakoma na mikanda misantu. Bavandaka libanda makasi. Basimbaka nzela bazongaka epa na bango. Lelo epa na bango eza ndeni. Parce que bango nyonso batiaki na makanisi na bango babi toza libanda, bato bazolinga biso te, makambo ezozalaka place tozali, batikala biso mboka, tozonga nanu kuna totala ndenge osala. Lelo bato nyonso bakomi kobanga bango. Siko bino moko ba Congolais, po na nini bokosala ndenge wana te? Po na nini bokosala ndenge wana te? Et puis tant tokendaka pe pa bato yango, okokoma boza malamu. Quelques jours ou quelques mois plus tard, boko tia kaka ba makambo na bino ya buzoba, ya busoto na kati ya mboka bato. Yango wana toza indésirable. Place nyonso bonyata likolo. Ezaka ma problème. Mais baloka biso oto nini? Eloko nini? Yango moko bona mitu na kama. Toliaki nini ya mutu toyiba nini ba yebisa biso tozongisa po mboka na biso tozala bien. Ba mboka mususu ba sud-africain malgré apartheid des pa na bango jamais romona bango libanda bo ti lelo ba bongisa makambo na bango baza libanda bato ba mipesa respect bato nyonso baza monde entier respectaka bango. Biso tant tozalaka kobima bima ba opesa biso respecter. To sosola nanu likambo wana ba kopesa biso respect ata mokete. Soki na lobi boye yo moko za libanda non naza libanda makolo nangeza libanda makolo nangeza kuna epa na biso parce que na vandi na moni qu'est-ce que c'est kozala pas bato ozomona qu'est-ce que c'est kozala pas bato il faut kozonge pa na biso na yebi ke beaucoup biso makambo ebele bande ko mingi sérieux ozoloba boye kuna eza pasi tout ça ba sud-africain bazaka na pasi makasi ya apartheid mais bavanda epa na bango. Biso toyebi ke toza na pasi. Mais soki tozobima ndeni tobongisa epa na biso po bato pe babanga biso. En tout cas bandeko likambo epesa nga souci makasi nayebi te Congolais olingi choc nini po ozwa mayele oyeba ke oza na mboka moko motuya oyo bato babundelaka na CC mikolo na mwani babimisi acte de vente. Tozozela bango baya kozwa mboko ya bango basombaka wana baya kozwa yango. Bandeko, tomeka nanu ko réfléchir, toza na mboka, nzambe apesa biso mboka. Tovanda nanu, toboya nanu kenda ke pa bato tout le temps, baza ko respecter biso te, ba respecter biso te, eza pasi mingi, pasi. Nzambe apambola biso quand même, acha biso makanisi na mutu ya bomoto. Nalobi te toza makanisi ya bonyama mais moko bona mitunaka soki nga moko naza na kati nalobaka na bato te parce que nga moko na micha na kati parce que nga moko naza congolaise. Nzamba pambola bino te tokutani.